Na kati ya livre natangi makambo misato oyo tozosala pendant la préparation ya mariage ou bien après que nazo trouvé dommage que toperdre yango. Point ya liboso eza mutu oyo azalaki destiné oyo baliaki bapona na kati ya famille akende na kati ya quartier atuna sur réputation ya mutu oyo olingi obala. Atuna sur famille na bango, par exemple batanga wapi bazalaka ndenge nini, est-ce que bafutaka banyongo, est-ce que baza batu moko barespectaka parole na bango. Donc membre wana ya famille akokende na quartier esika bango bavandaka azwi ba nouvelle après amemeli bino yango. Quelque part je me dis c'est quand même beau. Mais na na biso sikoyo peut-être eza remplacé par ba copine na yo bazoluka sur Facebook bayeba et tout comme ça. Mais je pense que profondeur y a que batindi mukolo na kati ya famille ake a se renseigner sur famille oyo lini kokota que eza quand même na level mususu boye. Et je trouve quand même que eza pratiquement corps ou bien culture moko qui est très jolie. Mais bon, misko tukuma, vous en a copain, bomba face, caché face. Deuxième point, oyo, nazo trouvé dommage que tu perdre ango. Nazo retrouvé, ba fiançailles vraiment, y a milaïté. Et ça m'a nazo retrouvé en côté. Parce qu'en fait, na livre, azo lo bakutu que, ba fiançailles, ça n'existait pas. Parce que, ezalaki la parole. Au moni moi na bato ya moi si, olobi na lingina balaye, olobi par parole, et puis bazo zelayo, et azo expliquer que bazala ki koya très vite. Pour dire vrai, dans la culture, comme ici on parle de culture loba, je retrouve pas les kangalopango, hein, les amis. Je sais pas, vraiment, on a posé vraiment question sincère. Biso baluba, tobanda ko sala kangalopango quand, parce que si je lis, na livre, je ne retrouve pas ça. Là, vraiment, à lobi kakake, ezalaki, ba parents, ba kutani, oh ya lobi, oui, tolingi bientôt yobala moi na bino, ok, est-ce que moi naza d'accord, ok, oui, ça va, quelque temps après, baye, je ne retrouve pas toute cette fête de présentation ou bien de kangalopango, je ne retrouve pas. Donc, je me demande, et banda qui quand. Et puis, pour finir, l'autre point que je trouvais super beau, ezalaki ba cadeau pour la jeune mariée. Si quoi dans la réputation, il y a peuple au bakenaka ba mariage sans cadeau, mais à l'époque, quelques jours après le mariage, la jeune femme, elle se mettait et puis famille na ye bazaki koye la ye ba casserole ba cuillère ba ye la ye ba cadeau et donc ba pesi siko ba cadeau ango po amemango nanda kuna ya libala. Et c'est vraiment très triste de voir maintenant que bah tout comme il y a bah fête, il y a un mariage totalement main vide, on sait plus valoriser les mariés et tout comme ça, de leur donner des cadeaux. Dans le livre, écoute, à préciser que dans la culture Luba, c'était connu que la jeune mariée repartait avec tellement de cadeaux que montant wana kutu et les cas qui tina montant ya dot. Non, totika, tozonga, pardon, boye la nga bakado ce qui n'a pas. Ma famille, nga kutu boko sangate, nga na yebi nyonso. Na lingi fête à part, kaka pona bakado, eh? Bichilix, bichilwalwa.